à la commission à censure. Avant de me bima, il est qui dans la commission à censure. Commission à censure, c'est comme si encore on est corrompu à vie. En réalité, il faut bosser dans la corruption. Il y a une commission à censure. Il faut bosser dans la faut bosser dans la pour baser battre le rôle à biso. Pour biso le Congo. Langage facile. Langage facile dans la musique, dans la musique, bien années. Refrain, bah, tout le monde chanter comme Tchaka Kabumabo. Vous comprenez? Refrain, non. Na boy ko lobango mais yo ka bata ils ont ba jeune on na ba clip ba sala au moins ka chanter comme Tchaka Kabo na moi yango na ka wanta na mera na biso. Balandia Nouveau Tempo, bonjour. C'est Fleur de Lys, Fleur des Suisses. Na sepeli mingi kwa sous devant bino pour la présenter bino artiste moko. Oui bien, tu bien, omba petit beaucoup. Tu que no beta masona et tu ba pourquoi ben omba petit beaucoup. Et ba projet na ezanini. Plaisir ni nazwa apporter kombo wana ya batu. Et puis kombo uta wapi? Hein? Sans plus tarder, tokei correction invité na biso na kombo ya omba petit. Voici mon invité qui est à côté de moi. Bonjour Omba Petit beaucoup. Bonjour la fleur. On y va d'abord Omba Petit beaucoup. Non, comme on a Omba, mon vrai nom c'est Louis, comme Louis de finesse. Là c'est le prénom venant ma beauté là. Komba Omba et Kaka tonto zoko là comme ça. Pour père Nangaza qui a mis à Soda Mokomba. Bon, bref. La musique qui est tant on a continué à vivre la musique. Comme Wemba na Papa Wemba. En fait, premier jour quand on a banego Yemba, tant tout ça la répétition, Papa Wemba a été interprété nzemo kwaye. Tant on a banego Yemba, mutalibu sabenga comment les a rédi à Miss. C'est nga na beti na vivre na ba rédi à Miss. Parce qu'il est trop jeune qui na même classe. Parce que vivre qui na moment moko boy comme na moi ba problème, c'est-à-dire c'est rédi de ça c'est ma casse. Rédi ayo kana susté presque na ba minengos. Bastino ba Gloria, ba Lijo, parce que Rédia comment est moko. Donc bazaki obligé. Non, bazaki obligé papa bazaki obligé, faut ba moi ba tout mo ba ya pour Rédia dans la succès. Faut banze moné beta na concert pour batu bazo ya pona yango mingi. Pour yim tazo dominer, mais azana conflit na ba mista na. Dunze moné sezo beta ba mista ne ba yim bate ba bendane. À se retrouver neti yemoko kaka mona tam susu vejo na janana père à maître Gims yem tazo yembara na. Ils ont commencé la moi bien donc d'où Redina papa me bazu ide babino photo kaka ndeto za mais photo lukata moi quelques jeunes moko baya baza kana vivre parce que banoza si uzo na ba neton uzo yemba moi ba mission ba yemba na uzate uzo kendena ba jeune wana. Bon, on a Paris, bah, monsieur, bah, la belé, bah, jeune, bah, ya, simba na ngote. En tout cas, bah, jeune et belé, bah, ya, bah, mon avis, nous avons la capacité. Pourquoi? Bah, ça, on a la capacité, mais, kubanga. Pourquoi? Parce que, on a vivre au sali, au talistino, à la star. À sa succès, mais j'ai ngouille. Tali gloria, à sa la succès, na, tenue correct, tali lijo kwempa. Au tali, bah, tête, on a un so, bah, télémi, aux banga, yomo. So, ça, m'tou, aussi, les bandes pour, côté, na, bango. D'abord, non, même pas ça, bah, ça, tellement, bah, yank. D'abord. Donc, au banga, pour basan qui yanke moko laisse tomber baton. Non, gaza yanke bon. Mon soupe zaka rande to bara chance joueur. Et joueur. Oko imagine aller mon classe. Tanga na classe. Akina nanga. Wana e utaki tango. Donc na tanga na classe. Ya leki tango kaka ndeka to yemba na ba mi mutu moko. Te yo peza comme par hasard ba bazunga. On a répété jour liboso na yemba boy na interprétant moi papa ayo besange na ngai na leli oyo bolingo mama na bandi o mingi ye bolingo na ngalongomba aye Ridia banobe nganga o na petit beaucoup mon ezaki netije wana kutu mutu bazana bezo tu na komba ombate mutu yo le premier jour on répété ça me panzani Paris mobima na papa mba et tomba ki jour ngo evolo kwa ya ki jina et puis simne mo so moi no abimeli ou api parce que ba jeune bazo ebele bazo banga
C'était comme ça. Donc ezalaki na Paris ou bien ezalaki na Kinshasa? Te na Paris. Nga na koti na vivre na Paris awa. Tant on a na vivre ça succès na Paris awa. Ba on se ba installé awa na Paris. Na ba 97 na Paris puis na en pleine Paris. Donc 97 on peut dire. En pleine Paris maintenant. Donc on a already mis succès au sakanate bastino ba mejengoye. Siko pour redia mis déjà ngala na succès atape sa batum apé sa utota batumbo tete. Donc tellement succès les na si mutu to ebi succès ready so akina kina sali ba ma akuta na poto olobate. Mais siko ba yambo mamugo ya donc ça qui j'étais en plus redia ça trop exigeant. Na ba makamoni yango pe bando si matin ba master ne mamba ba musique. Donc c'était comme ça. C'est quoi comment on dit mayo? Ah, qu'est-ce que tu n'as si quoi à comment on dit ma kuta ko boya nga tango ba nga ko songa wana po ba boya ba jeune bele andima ga yemba na ba yemba na bango te andimi et puis yo ba ke bambo kombo mo ga bongo mais c'est pas donc preuve année que il tapé ça que kombo ya petit beaucoup donc ezaki bongo ti pays là na papa wimba tilelo ninge kenda no petit beaucoup bon je sais ou bien bato balanda biso bayebi ke o asumaka na yango bien bongo musique obandaki onga na ndenge ya quartier to kendaki na école to pasaki par église ou bien je sais pas non ngena biso nga za mwana pasteur musique en tout cas sur telle musique na biso mingi na Congo to banda toujours na église. C'est église et ça un vrai centre ya formation ya musique bako saote so landi ba bon musicien minga oyo kaka abeta guitare na église abeta mbunda ils ont un centre. Pourquoi centre na côté un peu artistique musique et église ils ont ba norme belé ils ont na katikata auto benga musique normale na musique un peu world parce que ils ont trop de mélange. Donc si on s'accrocher bien à la musique religieuse au monde a un avantage belé à ko avancer ya ko bima na mambo belé soit na instrument soit na oyemba. Donc na église ti ndé pour banome ka mike na ba quartier na ndinga pe kenda. Sikoyo tumtoy basko osalaki album moko boye nga na yebi titre lango te mais namonaki ba vidéo ezo circuler tokomi wapi na album nao? Vraiment album et ceci là. En fait album titre dans plaisir. Album et ceci là. Plaisir pourquoi non ya. Album et ceci là. En fait ils allaient qui album fallait bima. Producteur le bi non. Le gros la moi ba mambo belé ya ki na musique yo mo bi mo to expliquer mo mingezate. Tous au moins voilà. Que tous au moins 2 ou 3 titres tous yango. Tout ça qu'on sacrifie c'est un peu trop dire tous yango tout indiquer on a promotion et permettre battre. Ba zongela on a mis tout et permettre battre. Donc tout cham na ba paquet et ça la partout tout mon ango. Peut permettre battre. Ou et ça là qui aux la sur place. On comprend un peu si ça système ndenge mindele pour voilà né mindele ka ba sala ka ba zo ce titre bon album on a imagina Barbara Kanam album to ima na ya zaki featuring nzemo to imagina de best yango ni to zwaki to publier qui pourquoi to ça qui on a parce que nzemo na zaki au moins chanter na 4 langues lingala swahili anglais na français tout ça qui système wana ti le ba tindi ki yango leki na ba chaîne tout minene amboko na ba Afrique et permettait nga même na kende Gabon play ba kaka nzembo na et bima ni na single après aller ce qu'on dit album ezo bima bientôt maintenant nzembo na pe na 4 Mola qui au public qui genre musique moko sous folklorique boy. Non wana eza 44 eza 44 donc ba titre wana au public eza o wana boyimbi na Barbara o to mina Barbara titre ngo de best wana mususu yo titre ngo yokanga bon tout ça qui dans ça même clip na en Afrique na Congo na zonga na Congo na ça qui on a ba quartier reculé on a ba kimbango kutama kalamu ça qui on na quartier on parce que na bota na quartier on na comme ça goûte baton na yebo musique à kilo mais pour ba ça c'est bête ça na tellement jazz nzembona et ça folklorique mais jazz bazo kama pourquoi ou ça clip on a 4 ya ba maya kalamu na bino ngamo on a préféré ça bo passer dans la ça ba tout musique bozo mona mindele bazo bete uta ah ndebe so beta ba folklore so bambunde uta ah ya on ngana ça la fusion na clip donc ça qui est to tindi ki ngope mikolo zo tourner to yeso ko tindi ka moko mikolo titre na Can You Tell Me Why mais wana sikonde zo bima ebimi zo bima wana pe to tindi ki on ka zo tourner kana ba chaîne
ils ont tourné un peu donc disque bima bientôt bon mon asko disque plaisir oh ils en a ba rumba normal na ba world music na ça lui mélange quoi na bien un plaisir parce qu'ils en a mélange à makambo belle bon pourquoi culture nyonso ngai na so na zongi na parcours na plus rapide tant na comment yemba na papa wemba effet kaka yemba na papa wemba ko yemba mingi banze mone na zoki chance ebele ya ko tourner na ba artiste africain ebele ezaki même kutu na bunga ki neti na moi milieu congolais na kotaki na mamsus na passé comme choriste ya Salif Keita na yemba na ba Sergio Polo ya Camerounais ba mewe na ba comme ko travailler mingi ko yemba bango na ba disque tant que requin ko voyager pe na ba ozaki requin tozaka requin ba longwa ngo te ato komindene non vrai musicien ko longwa requin te parce que vous la requin on les a base il y a yo chanteur tout guitariste parce que il vous permettre yo oyo ba style et belé oyo ba ko s'adapter na ba style et belé et ko permettre au pays sous au comme n'importe où voix nous a cassé ndé nous ko sepel sabat et ko permettre yo place au fou la batteuse pour à mon avant yemba pa batteuse belé ça la moi fausse mais ko passer na ba étape pour nyonso et ko permettre oyo ba ko gérer bloc wana et puis permettre oyo ba ko gérer sous années devant la flair bo pourtant aux autres locaux bossa na mamsusu que le mamsusu. Merci beaucoup. Petit beaucoup to tanaki moi ba parcours na ebele na mona ki à un certain moment ça là qui tournait mon na ba na je sais pas si je peux dire les deux rives entre autres Luciana de Mingongo et monsieur Balou Kanta. Voilà. Ko osa requin ou on peut dire osa personne oyo c'est pas n'importe qui va au benga au karaboye au sali tourner et ça qui on est pêche wana ozaka nango mais on dit mateza yo moto au sala biloko wana to ba benga ki balobi petit beaucoup riaka zalana bisoto sala likambo ça qui on est. D'abord merci pour la question nga d'abord ça lenga plaisir pourquoi mutu ti Balou Kanta baza parmi nazo ba bien Balou Kanta na Luciana baza parmi ba meilleur peu ba grand chanteur il y a africain. Moi j'aime pas parler que Congo dans le bar Afrique pour tous ndenge moko. Donc c'est des gens so landi ba parcours na bango ba Balou na ba Luciana so ba te ba parcours ba save na bango ko koya. Mais ba qui penser dans mutu netinga ezaki dans plaisir ezaki monument na lobby eza occasion ko profiter ko expérience. Ndeni ko doser micro ndeni ko simba micro boité. Na tant aux autres travailler na babata bon oyema na micro na distance mo me bat bazo yoka et we permettre oyeba ko zala agiter donc expérience moko ya munene ezaki sengo moko na ko na yeba tene na ko expliquer donc na zoa et makambo belé moni pourquoi na zonga na disque nanga pourquoi plaisir na benga ngi plaisir tout ça ça fait partie de makambo wana ne na vana na Balou na Luciana na yibaki pe jar na bango le bango bando yemba alsi tala nenge na komyo beba yo longolinga so mesilanga soucier lekio moni donc na zui facilité ya ko se transformer na jar nyos parce que je peux te chanter comme Pepe Kale na ko yemba bina ki papa wemba na ko yemba ki ngai na ko yemba pe ne ditam susu bango parce que parfois ça sonne yemba mutako kansa Luciana Mekano. Mekano. Nga mwana mama moteme beteli kake na kena suka mokili po moto mono yanga pinzolite mbokando ki bavanda mwasiki to kwazanga kate o Roma kuna na moni sulia Mariame yalata mwasa tukumi bale na moto yangona. Félicitations. Ah, mais à Papa Mbala, c'est sûr. En tout cas, j'étais épaté. Donc, il y a un disque qui a plaisir pour les gens qui Papa Wemba Nezali. Na wiso na yeminze musoneti madilo. Na disque là. Titre dango mon piété. Oui, mon piété. Bon, mon piété biso ezali place aux empires cause montre non que boum c'est pas question bon. Ah d'accord. Mais c'est comme mon piété on les a histoire au ndenge ezole kala biso na poto. Yo bombisini. Non. Bombisali. Non, ezabo mon piété là ezali aux aneti empire cause na montre non. Oske au simbisi bango, ba pesio mbongo, ba déficit. Oyo ozong avec intérêt. Ozo c'est la bato na pi ba ke bisoto ke tika ba bijou kuna. Te ngasko na mbi mon piété ya vie ya bato. Ndenge bato azozwa
makambo ozala na bato à la légère quoi na sens bongo excusez-moi neti biso le comment bovani na moi s'il faut pas ndeka makambo ngo ezalaka obi atie na libanda atiki na mon pied tête après tant au moment moi moi na galère yeye moko ya lukio biso pe mbale c'est intérêt zani hein intérêt na wezani ils ont intérêt pourquoi pour le vina mon pied so ba bombisi otambo récupérer futi na intérêt siko soki mobali ou bien moi si batie libanda tango ko récupérer intérêt ni ne voilà intérêt ce que muto oya na discipline na force azaki na ngotava vous comprenez l'intérêt donc mon ça simple na emelango to Loris lolo kenana solo nanga nzoto ye Loris la congolaise la tanga lokola poso ya nzoto et lo ba maître Vincent Gomez ba pesa ka mwasi bolingo na 100% te pomo kolo akobimisela yo cartebe ko bimba moto monique qui m'a dit lui vraiment c'est quoi lolo asa chérie non aza Loris la congolaise te Loris la congolaise a sert na biso ba sero ba ozape mon mino les problèmes te aza tuni nanga kaka na zo répondre Loris la congolaise so yo ki batutu ba yemba aza ba sert na biso ba lingara biso ba edara biso neti na ba kao toza ngo lelo musique comme ma passe bango bazo tika ka biso te faut quand même comprendre voilà bango bazotika kaka bisote na si omona gita msuwe manga msusu ba concert msusu omona omikemke tozobeta bazoya kaka ata opeso mbongo te mais présence na ye abengi encourage continue c'est un sens bon siko na nina proposer to ka titre na omoko yo moko préféré to yo ka siko o proposer bisoni na choix na ba oyo neti les autres tourner kaka oui toko ka de best to imbana Barbara bien te can you tell me why faut pour na moko bon non boyo ka can you tell me why alors Tolanda can you tell me why c'est esa histoire nanga mon ami Yembi na mi Yembi nanga moko na Yembi nanga ni moi si ni mobile can you tell us why non can you tell me why tell us peux-tu nous dire pourquoi voilà peux-tu nous dire pourquoi c'est ça le mot moi je te pose la question tu peux nous dire pourquoi parce que vie est changée j'étais petit na koli donc ami Yembi d'accord tu vois mama botanga na mokili poni jour na salisa yere na bande kobanga ngayo c'est la vie lelo oyo na komona ezali minda ndenge moto ya moto kana jela tika biso na posa Tolanda video sikoyo on se retrouve tout à l'heure merci. Can you tell me why? Can you tell me why? Can you tell me why? Pone jour na salisa yere na bande kobanga ngayo c'est la vie mama Jeanne Marcela botanga pone jour na salisa yere na bande kobanga ngayo c'est la vie lelo oyo na komona ezali minda ndenge moto ya motuka na jela ekomi na rond-point yeyeyeye na konzela sengela epesa veve kasira yanga ekomi nde 1000 étoiles nakomi kovivre nde passion oyanga keliamina kotika ngai te
ezali motema nde elobaka eliami na yo ndofungolaka page ya livre de vie nanga mba kafira yanga ekomi nde mille étoile nakomi kovivre nde passion oyanga oyanga eliami na kotika ngai mpenga yo nakolobela nanye nakolela na nanye nane Emmanuel Louis ombaye Tocholanda, can you tell me why? Tosepeli nango. Mais sikoyo, yebisa sikoyo biso, pourquoi? C'est parce que naza suningi na laite na ba penser nanga na ndoka nta makambo te ya musique. Tu te poses la question de savoir pourquoi on s'est retrouvé dans le monde de la musique. En quelque sorte oui et puis non. Voilà. Vous comprenez? Voilà nazo. Nga muka nazanga nazo ya pe na réponse ngo. D'accord. Moni parce que na bande nazo ba mama botanga na mokili po un jour na salisa ye. Na bande ko nga mais la vie passion nanga et meminga na makambo mosusu. Mais makambo on peut se permettre pe na salisa bande ko. Moni siko na se poser ba question nga moko pourquoi chez moi wana. Parce que sous talibina na Afrique jamais tata moko to maman na bibi na Afrique. Tata moto maman moko bota moi na pensé qu'il comme un musicien jamais. Tata nyoso moi na faire la docteur. Moi na faire l'intel. Oh jamais. Mais ce que yo mais yango donc c'est Plus moi la pasteur. voilà, on comprend ce que moi na passé yango na sali ba allusion na maman nyoso na se poser ba question. Donc muto azo congolais mi concerné yep à se poser mon avis faut te se poser la question et permettre surtout d'ouverture ya mambo belé pour le bito ça africain. Donc en fait nzembo yangwana pour na suka na zo bisa bana boya tozalaka c'est tout. Le message est passé. Donc tous les albums wala kala mingi te tozwazwango l'esprit est bien. Mutuna nga muso ezali. Pourquoi les musiciens, en général, moningara koyemba bêtise? Pour oteka, pour baye bayo, pour ba sentir pendant on ba petit beaucoup la yembi, il faut bêtise ezala. Moi si, à représentera nini nagacha banzembo boyemba. D'accord, merci pour la na lingi na répondre na deux sens quoi. En fait, si on a bien bandananga peut-être bon na bandananga. Optunga question mon clip mon monaka na sai na kata zamba boya salité zaki na biso na kimba en place à salité pena moni musique eza d'abord yo moko musique eza public et ya qu'après yo moko il faut yeba nini nazoluka na musique là c'est un deuxièmement il faut yeba naza vrai musicien to naza kaka to nazoluka facilité oui ezali mais le résultat facilité nini
koyemba mwasi eza mabe tata mindele mpe bayembaka mwasi mais koyemba bêtise mindele mpe bayembaka bêtise bapère na biso kala mpe bayemba bêtise mais na quel sens na ndenge tokomisa yango lelo te biso lelo ekomi siko facilité mais ngai parfois nazokondane mpe public na biso public bolimbisaka nazokondane bino pourquoi public kaka bazolela banzembo na biso eza na babêtise mais ils sont encore le premier ya kobinaka yango ndenge badanse yango ya babêtise ezali siko topesa faute na nani or ke biso ozosala musique mpo na bino public ntango yo moni ke musique ngai nasala eza mabe nayembi makambo okotya mal à l'aise public osani fa boya yango mais biso tozokontinue koapuya public ya boyi batabara baza kobeta a force akoyoka biloko ya mabe mato emesani non mais yango nazoloba te public ntango ozoba napesa exemple moko ezalaki neti jete bacombattant balobi musique esili tozosolana mpena na ndenge solo tala nombre ya bato toza ebele ozwi Suisse Belgique nini bacombattant balai kaka moke balansa appel na bango musique esili mais ta ndenge ezwa bato nyonso ben pourquoi pas oyo moke wana bazali oyembi bêtise baboya mpo ekotela bato nyonso virus wana bato mpe baboya eza faute na biso moko public mpo ntango naza artiste asolo azalaka na moment akomi public eza na ngai nakomaka artiste ntango namataka na podium tout ntango tosola mais ntango nakiti boye nakomi monsieur normal nakomi mutu ya vie nakomi tata to tata moko azotambola na nzela nakomi na réaction neti mutu nyonso naoke mpe na bar na meli mpe na langwe mpe naoyoka mpe nzembo nazosepela mpe neti bato nyonso donc du faute wana botikaka kotakango bamusicien eloko mpo bamusicien batika musicien aza neti mwana mpo atika ntango yo gange baosani batiki yo ndimaka un jour na biso bakongolais nde tolingaka musique mpena toboya musique tozalaka sincère tondimaka yango te te eza question ofrappe fort te mesure wana ekeuti biso toza kotia motema na commission ya censure avant nzembo ebima eleki na la commission ya censure c'est comme si akoma na corrompu à vie na réalité faut kobosana makambo ya corruption ya nini ya commission ya censure wana faut kobosana yango mpena faut tobosana yango mpo baza bato lokola biso eza mosala na ye ntango lelo aza na faux pas ya kofutama na kayu na ye yebaka akoaccepte n'importe quoi mais yo na ngai combattant bapekisaka musique bafutama wapi nulle part mais pourquoi pas tant on peut osala mabongo tosala la même réaction wana mpo makambo wana esila mpo la plupart ya bato bazokende banzela wana baza bamission ya facile nazoyi biso baza bamission na biso exemple simple Fabrigas ayembi nzembo likamba bonga yoyo likamba bonga mama nanananana pourquoi pas koapuyan alamusi bato te nga nayembi nzembo tolingi na biso ya mado wana yo wana so public wana bango mais tant que tozo sentir que ça mabe yum tozo bina koyaka so na mikoto lobaka ke eza mabe na réalité biminano obi parfois na vie fo yo mo moto mi fingaka so yo moto komi finga yo moko oko limiter makambo ebele oyo lobi yamado binyango après lobi yo moko yembala yembaka makambo mabe mais oyo loba yo même siko na artiste na yo na naza mayela donc yo mtoza mayele te et limbisa nazo finga bato te mais eza ba réalité faux bino nano bino ba panza sango bomeka kolamusa peuple ba comprendre après omona makambo wana ekosila yango moko na biso déjà réalité tala effet ya ba combattant yaki obi ke ekomo bank sa biso so ba artiste pona yemba bêtise comprendre ekomi ko bank sa do ekomo yake artiste nyoso akomo lukasiko lelo a produire musique bien mais à produire musique bien pour na coûte un peu niveau artistique so taliming banzema ba bêtise ils ont un style moko ka bazo betela oh to benga maika mtabenga ngove maika wantana mera waina wantana so kena kiba na mwana botami le laibo emba wantana mera parce que biso na Congo langage facile na musique na biso bizanini refrain ba monde ka chanter comme chaka ka bomaboko on comprend refrain na boy ko lo bango mais yo ka ezana ba jeune on na ba clip ba sala o mo ka chanter comme chaka ka bo na moi yango na ka wanta na mera na biso pour
presque sur 100% ya bagroupe ezosalama lelo 90% barefrain banzembo na bango sikoyo so landika so kaka bandi boyebaka bétise na kati yebisanga nzembo nini ya wanta na mera ya Congo ezanga bétise. Mais il faut la réfléchir. Komba ezali nayebiso mokolo nakokufa nani akolelanga nakoyemba te etika na miko eza batango mokolo mosusu te wana eza bete mokolo nakokufa nani akolelanga nakoyeba te etika na milila liwa ya mai soki mpe liwa ya ozalaki mpe pa ya Rochero mokolo nakokufa Rochero nayemba na ye mpe kaka baconcert ndenge azalaka mais musique ya Rochero eza base ya musique congolaise base ya biso nyonso bolingo olinga te atobetaka world music atobetaka nini mais il y a deux sortes fiesta na odemba wana eza fiesta sikoyo edomina mingi eyembeli na biso tu bajeune lelo bajour tosalaka neti napesa exemple kaka moni tabula avandela biso mingi donc jeune nyonso acomprendre ndenge oyembela il faut travailler tabula donc biso nyonso totravaille tabula moi navai na bato neti balusia na banani na baredi bazwi biso kaka ntango botravaille biso kende oyoka nzembo tabula yango moni facilité oyemba tabula ezali sikoyo na bizongelo na question na yo wana nzembo kaka moko oyo eza na temps wana mpe ntango ebandela wana na nzembo mokolo na kokufa ebandela wana style yango ti lelo evandela bato nyonso style wana mokolo nakokufa nani akolelanga nakoyeba te etika na milinga moni temps wana so na guitare so na obetelo temps wana nakoyemba 1000 nzembo ya Congo na même temps temps wana kaka ya mokolo na kokufa okoyembela ngo nayebi so okoyembela ngo 1000 nzembo ya Congo et puis na oyo ezobima lelo te nazoya sikoyo kaka bastyle yango wana nde jamais moto akoyemba ngo yembela ngo makambo so sapart tabula ka yembaka mokolo na kokufa ayemba bétise te mais so monika pas te na style sikoyo style yango ezopermettre moto fo atiaka boye moi si fo azala fo balata linete donc linete ezanga te so moni moto alati linete abandi kaka boye oyebaka yango wana mais sikoyo fo pena moni Can You Tell Me What ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir de l'autre osenga lelo bato babima po ba style tout ntango komo kota nango moyen kuto loba kombo bêtise na monoko no ezate par rapport à style ya musique donc ils osenga yo oyemba makamba propre ozana choix te donc d'où et toi na soto zongi en bref eza manque ya travail pour muto azo travailler makasi azo travailler non seulement koyemba azo travailler ba technique azo keko moni bon musicien za moto ayoki ke la fleur moko za kuna zo yemba danger fois qu'il lukai akomisa ta camarade ata bo yemba te na komisa ka camarade na poso za camarade na na facilité oyoka ba biloko no nazo za pema yele mais so moni soit disons za danger linga ko kotoyer bato mususu ba yemba te ata ozana succès pour succès les kaka moni succès za et succès za nango loko moko ele kaka mais musala ele kaka jamais musala iko le kaka jamais ya ba jamais pour ngo peso ba exemple ya ba grand chanteur de malage azana succès te ba Luciana bazana ba succès te mais baza toujours so que ça la émission na chanteur toi munene ya Congo azanga so tango ba kombo na te ba o bazana succès mais ça fait combien de temps ba vieux na bazo yemba kaka Hollandi na bakombo na tengelo jamais oyoka banzembo bayemba eza na bêtise mais basuka na bachanteur oyo nyonso bazemba ba bêtise wana na biso 10 ans ebele non parce que 10 ans ebele na biso likambo ya maboko wana 10 ans et puis preuve aneke kende oyoka bato nyonso bazemba banini nango bayembaka ndenge moko bazana ezaka bacollègue na yo ti mingi ya bagénération la okaka non oui mais est-ce que oui presque mais tant que tu dénoncer et ça pour mutuo ça nini ala mokati et ça pour mutuo ozora ta osola na bango to sosola na bango otuna bango eza ndenge nini bana mai muto yoka ozate te moni na ibsolo moko mutu nyoso na mukile asala assembla ni tazo yoka te mais ayoki mutu nyoso na mukile akoma na moma moko sukaka
asuki pena komina na suka azwi basusi te na okende ndenge nini akoma oblige aya koluka bato olinga te moni masolo ngo tosola me babi teke bato nyonso bato ete bamodoka baramba baza na bango makambo wana te aza na donc barecherche eza nango mais moto asukaka fo kobima nde na bamakambo fo kobima j'espère que oza satisfait na Ben, j'espère aussi bino bato landanga bozo pe ba réponse na bino botunaki siko na tuna ndenge bozala awa boza ba artiste ebele pas seulement pour bosala concert est-ce que beaucoup tanaka bosala tellement ba réunion moko bobe mosali loko moko boye sangisaka bino awa neti soneka na bino ya kotoyo ou bien c'est pas groupe moko boye sangisi soit ba jeune na ba vieux bino tout si ezali comme dans le Congo Seben mutaza président isa Vini Boma nayebi Vini Boma ayemba banze moneti mobali na linga mama tonda boboto abimaka na ye mingi te kaka na ndako abengaka ngai fiancé mwana maindombe nina moseyo ngai nalingi yo ata basali nyonso nasina lula yo lelo nazwi yanga mobali famille esepeli nalongoli bino sonyo depuis na lansa bongolango motema ayo kana pe juste bon bref mon grand on t'aime bien toza pe na posa na yo merci pardon faut la répondre à likambo oui musicien ezaka pona oyokana te koyoka oui eza na ba musicien mususu musala na bango bazosala pota mususu bano tozoya toza ba technique Moni Vini Boma, Aza sur le na agent a plus de 60 ans. Mais mon ngongo ne dépose à la cana 15 ans, il le pareil. Aza a besoin de succès, mais Aza a besoin d'apporter richesse mon kobo na génération Oezoya. Si ko génération o lingo kima makambo itaka maboko boy. Faut yo kaka papa bongo. Yende mtaza président ya association ya ba ezo reni ba mission comme na Congo Seben. Basali ba mambo belé. Tout le monde a mingi soki problème eza mingi eza na bakaya ba décès na bakaya ba décès oui salama déjà abi de mukusa no beta biso na vivre de mukusa uta kufa oui ba basali makamnike matanga ba kunde na boma Congo Seben association ba tebele ba kufina ni so kufaki ma ya Veli Kinga Congo Seben. Donc il y a Babia Congo Seben ça qui même nini matanga musique betaki. Donc ezali nango mais sikoyo o yazo comprendre que il faut azala kana bato pour jour que yele yindate azoya ba o balingi pété bazoya te mais mingi to linga na comprendre yango nazo zala. Non seulement kaka ce qui problème mais na makambo artistique nazo zona batona. Moni yebisa bato yemba tanzemba ni bomata. Moni technique ezana kate. Yebisa nzemba bongo bando yembela ngo bêtise nene ngana lobi ayoka na raté pas dans le sens qui ayembara ça c'est vrai ayembara banzembo belé moi j'ai copie mieux savoir ayembara banzembo belé ça ba cœur la banzembo belé je m'identifie à savoir c'est pas mon grand c'est pas pour la kolobaki succès si mais na yebi qui vous êtes merci beaucoup on va beaucoup samedi passé tozaki na anniversaire Yamboshi. Moi personnellement na sepela na nango na habité so yo mona yonde. Si ezaki très bien pinza très bien moni ba makambo esalama ki mbosha salaki esalama so mingi te. Que aux anniversaire au bengi bata groupe msusu baye bozo yemba na podium. Makambo ne koma esalama so surtout na bamboka to mona ngo puto kinna. Mais lelo mbosha zo sala ngo biso to tika na pota bengisa biso na biso to pour biso génération moi qui buzo ba ne zebele mais mboshi ba sali de telle sorte que on tient ça y est à se retrouver à l'aise donc à tiquer le pena passage est-ce que total à moins extrait toi tu es parti au salaki ou bien total à moins extrait on se retrouve tout à l'heure
Anniversaire, il y a Mboshi qui passe, c'est là qui est tellement très bien. Là, Batouaza qui est belé. Merci Mboshi, invité Kinga. Merci à toi aussi. Ado, Yue, Yaba Ado. Bon, ma Kouturu là, moi je sais pas dire. Adi Londolé, les célèbres, beau comme Dieu était là aussi. Voilà. Dadi Bakoene, Yom to organisa ki makambo yo, Belou Louvadio, je vous dis merci. Sponsor légal, Biak toujours. Omba petit beaucoup to komo kende na suka émission na biso. Elo ne ko webisa na bat bazolanda o, to question ni na poser to za bezolo basiko. Ngai d'abord question na préféré beaucoup plus la musique quoi que ma vie privée là c'est autre chose tout parler pour la musique parce que musique wana tout comme moment na makambo et même le biso makamba bien pena ya mabe et même le biso na poto za auto vivre na poto musique wana ka pesa biso valeur na poto kaka musique on lelo et longo le biso ba congolais pe valeur. Il a fallu beaucoup plus parler sur ça. Donc, il y a un collègue qui a dit Londolé, Ado Yure, Nelka, Drigomba qui a dit tout cela, ici, Rwanda, qui est tout cela, il y a Sombi Ferrari. Parce que Ferrari est Koufa, même Franco Koufa. Attends, on n'a pas parlé, mais Mario Nalembi, Kende Papa, le très bon, on va voiture là, non? Donc, d'où musicien tous la mamba voiture, faut bien ne bobanda ko rééduquer bango. Et ça bientôt boité oui. Ça fait partie de la vie. Ntako boy. Mon pe bolingara o animatrice azana gaz, azana boye. Bino nde bolingi bata. Gaz zango zakani. Je sais pas, ngapi na ngana gaz zango te mona e batendenge zala. Nga tuni na ebiti ngapi. Na yoka gaz ezanene. Yoka gaz ezanene.
oui ozoloba ba bêtise ozoloba n'importe quoi oza dans la déontologie mon côté au koko c'est la bato miso pour éradiquer bato bino bengango gaz yango ba mambango tout ça nazo lobela o ko motia biso e ko na lobi bien musique on même biso avant même biso na valeur ana ba poto lelo ko même biso na kibosoni kaka musique wana par rapport à ba makambo na za na gaz ozana gaz otiki nzoto libanda yango na bobengi gaz moni makambo na zongeli yango kaka question tuna ngai ya makambo oyembaka ba bêtise biso moko public mto a favoriser ba makambo na ko acceptaka ba journaliste bazoya excusez-moi bandeko mususu basa tiki nzoto biso moko kaka ba public to a favoriser biso moko public lelo ba mo finga biso na bato ba pesaka biso valeur to favoriser parce que na opé exemple niti ba confita nga betara vi na biso mo pao na zo saluer utanga betara ba olympe na consulter na paris ezalaki so ba monoka congolais atana ba place mo ba kabilo loko ton kofia betara na ba olympe a boujaka Europe mon ndinga jeté donc au congolais confina olympe mutu tozo kabelo à tous les musiciens mais le lot bah mon congolais avec vos musiques là pourquoi parce que biso moto favorisé yango na ba émission na biso parce que biso ba congolais to comme trop présent na internet donc tout ça so lingi preuve zonga na ndako fongola internet taka na YouTube n'importe quel kambote mindelo ozanga mon le kamba congolais monte na 4 tout ça penza présent makasi bon eza pe mabete lingala eleki mingi eza pe mabete mais na lingala ngo ta mutu azo comprendre te amona ka mwa makamo bo eza ka na ligne te pato za na ba moya français mingi to utilisaka mais mona kaka fala lo bata makamne buzo bani ata na langue buzo te akoti ngo na lingala donc place na bato ko lembela biso mingi yango na du eza problème ya bino na biso pe ba mise photo lo ba public yango emeka ko landa donc yango na zongi fait tout sur la mingi ba makamba bongo na ya musique pour te expliquer maintenant musique bien pour moi ni neto lo baka to za école mo mais to classe mon côté mais to za na biso école moko mon mais classe mon côté nde papa mba to za biso nyoso baleki a franco école fiesta to demba papa na biso zanzembu bina makwandungu to muto shibongo nde to yokana l'union fait la force ma comprendre to za école moko mais classe mon côté tokoza na école moko yoza danger bobeto mabo mais toza classe moko te na mitu artistique et puis il faut boyer barake succès yango te sala yango te za musique pourquoi ça na succès mais zo mema bato na ligne musique ya mabe obi combien de ba jeune ba Orlando pe ba baby musique a Congo zo beba d'où nazo rappeler ba misa photos dans la conscience tango bato ko mono bobeto maboko tout ça la conscience artistique ya makasi côté la musique tout ce qu'on a le boywana tout ce qu'on a nous avons insisté je sais pourquoi parce que na biso lo moko ba disque na biso muso komi o chebo pa ya moto ayebi lingala te nzimbo esili azo tout ça kana nzimbo liboso nzo boso ko mania 6e ti bana o babota mais ba comprendre te moi na maman je comprends pas vous les Congolais pourquoi vous pouvez avoir autant de CD tandis que vous jouez la même musique moi on a za congolais pourquoi le aza congolais moi na donc d'où tant moi na komolo moi na tant azolo baboye nga una lingo ko utiliser moi na te tant moi na zolo baboye biso ba papa photo lamuka na ninga mabete musique na ifselo mo ezate ke so chebo ete bato ba sepelate no jango bala chala rabo bato ba sepelate loko sala rabo bato ba sepelate ni bo masala rabo bato ba sepelate et puis bato fo boye ba na lingi to botele la mambo boye ba ke ezate ke soki ozaka na milieu ba congolais baza 100 yango na succès non ba succès na ba forme ebele et kokozala ozana ba le kano na nzela bato balanda ko na balabala te obi na utolanda je na nga waze kwa abeti le solo moko nga mokuta na seki ya osakata bi akinota la je king tango alaka vraiment personnel tango alaka question ozo bisabi waze kwa ngai so nazo tambola na osala mala si tala bato balanda ngai mais vieux Jossard sozo linga nzela bato bakipa kikutu te mais soka cheka kalibaya plein mais nga so na libaya vide olobi ki lisolona muto azana mayele faut comprendre lisolona et lobby nine non mon quoi na succès mon quoi na non ça n'a rien bon il ngoloba
il faut oyeb kozala na secret ya kokima mpe oyo bato balembi na matoi moni faut oyeba kokima oyo bato balembi na matoi même genre makambo ata basebeno tobetaka pourquoi zaiko ezosimba parce que zaiko eza na genre ya sebeno esalaka mutu nostalgique kena nde tozobeta kimboka wana ekomi mutu nyonso akobeta sebe na kimboka sikoyo ekomi ndenge moko changement eza te na baguitariste ezaka bachanteur te na baguitariste donc biso faut na totelema tomeka un peu komema makambo na biso na ndenge mosusu tozaka na besoin te kona tonisa bersi non okotonisa bersi non na vente non na iTunes est ce que oyebi oyebi totonisi bersi bo mais yo na vente non na iTunes otonisi bersi parce que oza na babelle mélodie taneti nzembo otiwa Can You Tell Me Why c'est des chansons ekotikalaka de siècle so tiango lelo bimi ya lelo so tiango lelo eza neti salami lelo parce que eza likabanga te eza 3 minutes et quelques eza na genre nango voilà siko to album na yo ebimaka et puis est-ce que oyembika yo moko to osangisi mpe bato ebele comme d'habitude si comme d'habitude hein. Naimbi na bamiste ebele modoga barambwa Suzuki ayembaki Luciana ayaki ayembaki Jojo bayinga ayembaki Pims ayembaki Gigi Fall oya extra musique ayembaki Gejo Gelena obi Gejo ando yemba na kester aza na suka na voix ayembaki chanteur mo bokomo chanteur a mwindo asemela yoka komba motu chanteur a mwindo ayemba tala te ayembaki hein nga moko epi barabara kana mpe azalaki featuring mosusu ya mwasi tosalene featuring après Bénédicte ayaki koparticipe ta mpona clip te ayemba te ayaki ka koparticipe mpona clip asalaki na Congo tolongo wana na bato ya nsima Rigo Star abetaki bon pourquoi quand même ye mpe mosusu tete ayaka na biyaya te donc soki aye seka ayebi pourquoi parce que amonaki mwana oyo nga biso oza parmi babana oyo Rigo Star baguide na bamboka na musique donc il faut akobeta ayaki abetaki Kaye Madoka vieux wana aza mystique abetaki nani japonais oyo mpe ya wera abetaki Olivier Chimanga nde moto emi na barabara na oyoki eza Olivier Chimanga mais moto asalaki arrangement na ngai komoni Brice Malonga aza mpena jeune moko kaka boye mais aza mina source ya musique ye moto asalaki arrangement ye musique na to bomoni eza nango te ko vie moko boye te aza jeune Brice Malonga yo bomba kombo bien Brice Malonga ye moto asalaki arrangement bamzembo nazoyoka ye moto asala arrangement puis babasiste babeti Michel Bass azalaka mpe awera Jean-Louis Bikunda Lalas Simolo Katonda abeti drum na Juju che oyebi Juju che oyebi te oyemba faut oyeba vie wana aza meilleur batteur na biso ya Congo Richard nayebi Richard oyo azalaka na viva Richard vie nanga mais ye azobeta reggae mais Juju che aza me batteur oyo abeti banzembo na biso ya Congo ebele donc so tuni musicien tout moni na problème mosusu yango wana toza na bamusicien minene bayebani te mais bazosala makambo ebele oyo bino bozobina na balbala mais akolekana oyebi no ye te mais baza ebele baza na bagroupe na biso tout baton donc yango wana donc faut osala effort kolamusaka bato wana batalaku bana babwaki atalaku na nani CNN abwakaki CNN abwakaki générique CNN mutabwaki mpona salika nzembo moko ambiance mais on peut en anglais titre nango enjoy générique mais c'est quoi générique on te bêtise japonais mutabete guitare 16 mais il y a Seben CNN abwaki Sangoku abwakaki na Karashika ouais d'accord siko eza na combien de titres 9 titres 4 styles ya world rumba 2 en normal et puis on a mosusu générique à moko ambiance pénale ya bar non ya bar t'es passé eza générique chanté mais même en anglais titre langue enjoy et cause a disponible quand en tout cas vouloir ou pas en tout cas ndé tozonga rentrer na août vouloir ou pas eza ozongo wa partout pénal partout moni tant tozaki temps ya ko bimsa na 2 titres pour bato ba pressé tant bato ba pressé bato ko mosenga ba disposition tous ces hommes donc eza pena na ba coin tout ouais musique na ba Fnac na ya biso ya ghetto na ya wapi ko ça partout na suisse pe ezala j'espère bien
Alors, moi, un petit mot pour clôturer, monsieur. J'espère que vous allez sauter. Bah, occasion aux allons au sol, la sous ce qu'album est bimi, tu surtout évolution. Moi, les basuka pour la battre talabis. Les lobasou qui zaka vive la musique. Parce que sans musique, n'a pas solo na binoté. Clôturer, pardon. Est-ce que vous avez un Fifi Mani Mousso? Fifi Mani Mousso. Na yezopa ombife ekimi mwa moke namona yo wapi ekimi mwa moke. D'accord. Là, j'ai dit bonjour à toi, Balukanta. Alsi tala ndenge nakomi obeba yosabote ngai soni elekanga nakoma kikumbio nabimaka lisusu te soni esilanga susi eleki yo. On dirait boire un peu bien. Quoi animé? Check-in tips. Non, animation en fait, c'est ça, tant que ça, moi, na cité, ou lingolinga tout ça animation. Wana ils ont la catch musique, c'est mais on boit quand des mots na CNN. Pour bango ba coller ça on a des, parce que on boit quand ndenge ba chanteur, animation mon go chanter quoi. Ils ont un bleu moi bon. Un petit mot, non, c'est fini. En tout cas, merci nan ponayo. Et puis merci na ba collègue nous tout. O bazana kini awa ba dilondolé bango tout parce que baza bato bazo bozo sala musala o ils ont permettre biso avec ba petit moyen toza nango tout le monde en a quand même na misa bato. Vraiment merci olongo musika uti suiso yawa o sala interview vraiment merci nzamba sungwa piso plus. Et puis pendant ce que ça mazo remercier kaka ba mista tout album ezoya son abina boaka tenabi album ezoya donc bientôt batozo monango bato boaka bon o nyosa linga ngai en tout cas merci na ba oyo ya sekaka merci parce que makambo pe ils bien mais et ça fait partie ba question na yo kaka ya oyemba makambo a bêtise na ko boaka bato ya mte memi biso il faut tout mesana ko appuyer ba artiste na biso sans lancement. Oui. Parfois toza bato nazo naloba ki ontenze mon embeli Loris wana na ka donner nga tchaka bato poa mais tant on sali nzembo zo senga tam susu eza na kombo ya moto moi ba nzembo susu yemba tam zo na kombo imaginaire mais Loris comme on est la Loris nga katanga lolo comme ko za la ye comme ko za na pe inconnu moko moni donc biso photo mesana na makambo wana photo sala tout parce que na loba yim kaka musique et puis c'est biso Valère il y a 10 ans et ko longola biso Valère 10 ans après. Et longo biso bena Valère kaka musique yango faut tanan ya biso non ba artiste na bino public na biso to sangisa ki buzoba pa na biso nyoso pai moko ko banga note photo lo bana ba vérité to sangisa ki ba buzoba na biso pai moko na biso ba artiste na public na biso artiste a commis gêné ce qu'on ça l'émission so ba boa tel te a commis gêné non photo si photo longo na ba makambongo il photo banda ngana bandi ngana landi ngana bandi na ngai ngana il faut to bima ka malembe photo bima parce que ngai ti lelo phénomène autant ba combattre ba tellement musique et si la gipe mais déranger qui opénano dans un premier temps mettons on a comprendre penza na bia non congolais a bandi ko lamuka non seulement la politique obi mamba ki combattre dans la politique te. Ils ont un belé dans la carte, bah Valère tout ça. Bon moni depuis et ça les net moi Valère et bah nous on a malé mais si quoi tout ce qu'on a clé mon comment balancement. Nazo manova vérité. Na ba combattant ba mo ba qui va téléméner mon bébé. Bah comment na ba émission ba on a souka pour boire à bateau. Ça n'a pas de sens. Ngana na pe sa message. Ouais ma nazo sala pour musique eza écouter la kaka musique bato balinga musique mais bazana besoin ba kombote so na boa ki fifi lelo bongo papa Jean zotalanga na ndako do yepe fa na boa ki porter l'émission yepe fa na boa ki porter l'émission hein so na boa ki ni tana ko boa jamais 100 personnes na boa so ki 5 siko 5 on ka basumba bata l'émission donc d'où vont maintenant 5 on a bazalate que tu bénéficies 100 personnes. Voilà, 100 personnes, bah là, un message. Vraiment, ça va point mingi. Oh, il faut bisoto bandako déjà. Na bino fifibo bandako déjà. Ko la musaka, ba ninga na yo, ba di londole, li kamboana.
tokosama liboma te biso bamosusu nayebi soki parcours nanga nzambe asungi biso tokutani tokoti baplace mosusu ota mosusu bandeko mosusu bakokota te ntango bokosolola na suka bazongiselo bino bacongolais boza na meilleure musique black à part nayebi so elo moko c'est écrit mon musique mon musicien congolais akobeta musique à monde entier musicien congolais na biso loko par rapport à style na biso moni sebende biso beta nzambe apesa ngaka biso omoni monika ba gabonais baza pemeli bakokobeta sebende donc ezelo moko sacré nzambe apesa biso sebende biso beta atane to beta guitare basse wana gabonais kangam na Congo Brazza po biso na Congo Brazza to elo mo gabonais akokobeta ngote Camerounais il faut du pêche mais ne biso beta na ba pousso ba comprendre kango to beta guitare basse timboni tout n'a pas mis ce congolais bobeta ngondé mais ce qu'on peut comprendre tes nzambe mtape sa biso c'est une force kobeta sebena pour moi ma meilleure guitariste au monde Jimi Hendrix guitare beta Olivier Timanga obeta en fois 10 nenga ya beta mais yebisa Jimi Hendrix beta sebena akokate jamais akokakate mais nzoki zakaka guitare donc bablo kona mike tant nazoka ba commandant ba diamant nini biso besko na musique ya ngwana mais bablo kona mike wana il faut biso ba mission to meka comprendre ngo valeur na biso ya ngwana force wana pour mission kongola ko beta musique tout le monde donc to luka biso moto pesa ngo valeur surtout pesa ngo valeur to linga te ba autorité na biso ba osala obligé ata bazoyibaka bakoma na moment bazala coincé pour soki biso moto pesa ngo valeur bon surtout biso vandaka na poto ba droit na biso ezalaka pesa ngo valeur pourquoi pour ça la vente penete baninga mosusu kiza j'ai ya moke il suffit respecter kaka ndenge ezali nzemba 3 minutes 4 minutes soki na oyembela fifi na yembeli fifi du début à la fin koboka moto eza mabe te mais faut oyeba koyembelaka yango yo bofungoli bena piste mobimba nzembo zobeta intel ce qu'on a conseil reproduire bon total tant ba chanter moso bazemba youtube micro na plein concert musano ka ozo répéter ba kombo ti yango bana na bino ba bana na biso motuna mais na yoki kombo intel te nzoki zaki na kata dédicace à lancement to la mokapo tala tout on est éviter biso nzembo e banda osala ba 3 mois oyoki ba disque la biso commence bimi après 3 mois bobi après 3 mois bobo c'est non oui cause non bah dédicace leki ah oui donc tout la moka message yangwana en tout cas na saluer batunyo so bata Suisse ta Paris bata Hollande ba masalanga tout masaya bagode kimani donc batoise belé en tout cas belé. Merci beaucoup, ça a été un plaisir aussi pour nous, particulièrement moi, de recevoir na plateau nanga na disponibilité wana o accordé biso. Là là j'ai dit Alexis Yamamoto na Boakio, c'est nom de Mantes. Alexis Yamamoto, papa na Keiko na Boakio. Fiston Maemba, salutations à toi. Hein? Feliciano, les Juifs noirs na Kachangola. Je te dis bonjour. Carlos Kalala, merci na ba conseil na yo. Wakiwa mina Atis, moi na Switzerland, na pesio pe bambote na yo. Geneva, Kiala, Yoza, les DJ de DJ na Kacha Parigo. Hein? Ah, tu vois, c'est mon ami aussi, Geneva, salutations à toi. Voilà. Roger Wawa. On peut baser la disque danger. Geneva, ok. Tout ça, bah, mis mon corps en commun. Voilà. Donc, vrai combattant, Genève, nous avons vraiment un pote à galérer, donc, Azu, nous avons un garçon. Donc, vraiment, Zamba Sungo, Genève. Merci beaucoup. J'ai dit encore Abonga Lopez, merci à toi. Naba conseil nayo Tigana Kalezi, champion des champions. Moi na Vita Nakacha Kinshasa. Jeannot Papin, salutations à toi aussi. Valérie Eldorado, mon ami depuis longtemps. Kacha Matadi. Mon grand Fiotiomo, salutations à toi. Fiotiomo Memangai. Fioti womo oyo amemanga ye donc na pesi mbotiye amemanga bina boye donc kibumwana na masa ne shiko pebe amemanga boye donc na pesi bina mbote place elle débika comme na kin na pesi c'est mon année samedi passé
monika aza na mwana mokolo ntango na ye biso amema ngai donc ntango azomona bwa kolala na koseka Guy Alain de Bongo oyebi ye si nayebi egi Guy Alain de Bongo oyo azalaka na paris oui nayebi Mambo de Panama ayebi na donc laisse tomber ve wana vie na ngai mina ayebi so jour te répétaka na joli toyembaka ara mama nga nakomi tunaka mimi eloko nini osaleli nga mpo nakoma boye nakomi kobanga mama mpo na nini boye jour tozemba nzembo na joli mobiala via bandolela ya kanginga mpo elekelaki chanteur mo boye ayemi neti makole ti lelo na victor bamoto akoyema neti makole aza te oyoki vwango moyeke ntango nakeni boma nake nazongi lucia nazongi papa moyi macolin sikoyo moni macolin na ye bena omoni macolin bena na ye macolin bena ye tina nini boye tika kingi wana oyebi te non nga bakundulu mpenza wana kobeta naza beaucoup plus voix féminine que voix d'homme comme na se voilà donc mais chanteur azalaka na voix te makambo wana ezalaka mpa na biso oteno biso te chanteur azalaka na voix te chanteur mosala na ye chante eza mpe na bamoment eyaka nango soki olingi mpenza eya nango mais c'est beaucoup plus voix qui tremble quoi qui féminine quoi c'est ça va toclôturer émission na biso Nuevo Tempo botikala malamu tokutani mbala nsima na numéro mosusu soki tolobaki mabe bolimbisi j'espère pas je ne souhaite pas merci na baappréciation na bino bamessage na bino botindela nga tosololaka nde tosololanga jolino na marai na Suisse d'accord wana bavio mpenza marai na jolino na vio nanga titi le valor bango bala na Suisse jara wana na vio nanga titi le valor omoni nzembo akenu telmi wa moto apesanga baconseil nango titi le valor po aza conseil nanga vio na mon grand na bosalaki yolimbisanga aza conseil nanga chaque fois bengaka nga peti nanga esala boye po azomemanga na ngola fo kende boye musique no nde ezokende bashungura bakomolinga ngo surtout clip oyo nasala na mboka wana bashungura bazolinga ngo mpo kuna balingi bajara musique ye apesanga baconseil tout le temps en tout cas vie nanga vraiment salutation donc tozab na vie nanga marai écoute nakoka nzembo nde moko lobi oyebeta nini nzembo nde moko nakokaki lobi ngambo nini namema ekomisanga boyo baninga nyonso ya bomwana bakoma bato yanga bomengwe yakase na ndoto nzambe lelo mokonzi lobi na poto se na ndoto balobelanga la vie ezala kaka se ya mpungyo nalala nalotaka se basusi ya mokilio wanduku apenzi ifani enini solo mawa yo Musulman titre. Merci beaucoup. On se retrouve très très bientôt. Bye.